avandi wana kombo na ye papa Simon Kimbanga mais pour ça l'attention et ali yemei molimo musana soki na fukami c'est parce que yazali na eloko oyo biso nyonso tozali nango te soki na fukami awa nde eloko wana nazali konanda soki alobi kende gauche nakei gauche soki alobi kende droite nakei droite papa azali kolakisaka bino nkamba papa azali kolakisaka bino nkamba aza kozomba mapamba te bango babombamaka akoyebisa bino teke nga naza boye nazali boye te ebongo yosiki olobi ngana kolona bana papa simoliki bango kuna yo oza na nkamba mosusu oza na mai ya nkamba kolopesa bango oza na bilongo mosusu kolokopotisa bango yango wana bamama na batata boza na mayele oyo aza na ngunya oyo batata misato batekele biso azali na mangu aza na nguya oyo ya kobikisa yo na ngai memi ngai lelo nasali lisumu nzambe soko yokile soni yeba yokile nini aza na manso aza wana aza na manso aza na nguya nalobi na bino tobotani mama moko tata moko me ajanya naya mokili naya molimo nguya epengamini oyo biso baza kosala na bino bozwa maye soki bataka bina bazali awa bomi basangolaka bina bamelisa bino maya kaka mosusu namona keba yo zipane sekundimago onakisika kunaka mutu papa tindi mukanda batanga okoyi kotanga okozika katanta okotokandila kabino nalobi na bango bakonsize bakolonize bino materielma esika sikoya colonisation spirituelle qui commence là-bas oyo epali na bino kuna yango wana bamama na batata kotenya na kosala tension okeba moto wana bazali bane te moko nakolobaka mingi te mpona kosa motu naza koyebisa bino aucun jour tozala responsable te soki nalobi makambo papa kuluku awa parce que tata ayebisaka ngai yango tata kuluku alobi loba c'est très dangereux c'est très dangereux bozala mayele na biso na bino nsima ya nani nsima na ye bato mibale bazali te mutu moko soki aye po apesa mai boya bozala mayele ebongo Marie Mwilo video ezape oyo azodefendre parce que moki yangani kazali nzambe aziyende nzambe avandi kati na biso yende nzambe avandi kati na biso nzambe molimo mosantu foto banga ye akokani na moto te azali tout puissant aosala ngo te po aza mosimbisi avandi na lingomba aza kobondisa nzambe mais mama na bino oyo ata introduction tango azobanda mateya na ye aloba ata tomoni bafungoli temple na Angola fubu bana na ngai bolanda wana te biso batikela biso totonga nkamba source ya moto moindo ezali nkamba tolanda nkamba yango nde esika na biso esika nzambe tata mwana pe molimo mosantu bavandi mateya wana ezalaka te pa Marie Mwilo qu'est-ce qui se passe mateya wana ezalaka te ne fiske ata introduction bongo koti na bozoba na yo olobelaka histoire na yo ba avion bando bandaka avion muto aza kokumba ngai mwana ya conducteur okoki ozala mwana conducteur soko landi tata te okokweya okokufa na ocho ozwa révélation nazwaki révélation ezali mokoni ezali ba de 17 ou le 18 si je me trompe pas na lali naza kolala mais na lamuki na sutuki yande za komelaki mai ebele siko mai wana linge leka ona zolo na sutuki na yoki zolo suya nga bibwendeni kande na vandi ya kolamuka ndeza kipenda na lali mais na santi lokola mai linge matanga lekanga na zolo na sutuki tanga na sutuki na vandi vision mbala moko Marie Mwilo na bino ongu dia satana
nazomona ye na kati ya fubu surtout ki abi likambo nini nzambe alingaki na ye te nalala nazwa ndoto ezalaka ndoto alingaki naza ya kolamuka yango basalaki nga na systeme wana nalamuka pongi esila nga ali nazwa vision ngudi ya satana na kati ya fubu elingi koloba ke azalaka ya biso te esika na ye nde yango wana aza komanipule bato lokuta ye na Paul Dibuya baza boye même moral basololaka butu baza koseka nkamba aliaka mbongo ya Paul Dibuya avivaka na mbongo ya Paul Dibuya mbongo ya tata batindelaka ye mbongo nkambe etindelaka ye wana ezalaka kutu kaka azwaka na ye kaka mais Paul Dibuya nde penako aza kokipe ye à 100%. Mama oyo aza mama na motema mabe. Mais bino bozo ko vanda na ye bozo ko continuer ko pesa ye bonheur. Mais bozo mona mabe na ye na misu. Ou bozo mona te boza dominer bana papa sima ngba okianga. Ba musicien bino nde bozo ka matata. Mais comment na minute oyo tozo ko tambwisa bana mama moko boza manipulateur. Misala nezo ko mona na kiaza mutu mabe kati na bato. Mais bozo continuer ko pesa ba honneur. Ba pasteur bozo continuer ko tika ye liboso ya bandimi aloba. Akoloba nini? Akote ya bato nini? Na moma otoza nango. Na moma otoza nango. Ba papa batika ya biso nkamba. Papa Diangenda. Papa na ye Maringulu. Ngudi ya satana. Papa naenda tonga temple ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Batika ya biso nini nkamba. Totonga nkamba. Mais kaka bango bato 26 Paul Dibuya ake kotonga temple o eleki nkamba na munene. Eleki nkamba na mulai. A défier papa Diangenda o atikela biso nkamba Nouvelle Jérusalem. Marie Ngulu azoloba nini? Marie Ngulu azakoloba nini? Eloko te. Tana zo sabino ke mama oyo aza hypocrite aza ya biso te. Mama oyo aza 26 atikala pona kobundisa nzambe. Mais bino bozo ya non papa aloba. Bino moko bozo ko kosala ba recherche te, bozo ko kosala ba analyse te. Bozo luka ko yeba makambo wana olobelaka te. Bakimbangiste boza batu te. Tala ba mission ya ngola makabasala pasteur du collège. Ba mission ya ngola ba moni clair te comment muto azo finga ka papa. Comment muto yo azo sala boye. Makambo neza kitoko te mais bozaka na bozo tika ye kaka. Bayoki kanda. Ba o bayoka kikanda ere ya honneur na ya kotele mise basali ni. Ba beti miziki mususu bimi dega. Kanda bayoka kikanda nzambe na bango. Nzambe na bango ozotambusa mabe to mona clair te nini boye muto azo finga nkamba azo finga papa za kona nkamba azo konfinga ntu moment muto na ozaka na ye non et ba beteli musique en des autres oui pour la minute so bato ba hôtel maté zamawa il faut ba kimbangiste ba teli mabundela tata na bango donc kamba nde bomona nkamba temple na biso wana ezali vraie image na ngote. Ndenge ba papa ba bongisela hango il faut ezala na ba mir nango emona naka ndenge kinlongo eza ba mir nango emona naka mais bataki yango bongo pona ko protéger yango potango mosimbisi akoya ko sala temple ako défier nkamba yeta ko sala sima nango yo lingi la yo sobe ki mona meso ki mona meso za la tata bizale ya moto nyonso ekoyebana Sava. Moko teza lielome, nani kumbagoyo, otuna bagoyo bayedinga. Mabota la mabota bamoya awa, koluka ngai nzambe. Aikibangu nalogi mokili, yemo ebele mine mobanda. Aikibangu nalogi mokili, oyanga bosepela elongo nanga. Aikibangu nalogi mokili, otinga mikumba ya mino banda. Okomba tata mwana pe tata molimo santo. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci na batutu balingaka Maman Francisca Balenda, la princesse d'Nkamba Nouvelle Jérusalem.
J'espère que tout le monde va bien. Ngamoko penaza bien. Papa Simoki mbango tiangani nzambe molimo mosantu azali ko batela. Voilà bande konangai émission na biso bandi. Na yebisaka bino tango mama Balenda azo banda émission pour ça nozwa kiti vanda landa na bokebi nyonso. Kobosa na ko s'abonner te, commenter, liker, partager. Pour être awande yaka na évangélisation agressive malgré mal compris. Na ba te belé mais nzamba za ko sala grâce na bana na ye baza ko comprendre et belé vraiment bazali ko comprendre. Na yebisaka bino awa epa na biso to bondela ka batu te. Maman Francisca Balenda za ange de guerre. Donc na yaka na vérité. Eza ndenge o nga na yeli. Oya ko comprendre nzamba zo lokumu. Oya ko comprendre kaka te ye pe na nzambe na ye. Mais nazo yela bino likambo ya motuya oyo ekolamusa bino. Alors nga nazo banda émission na mais avant na banda na begi ba pasteur nyonso ya Europe. Surtout ya France. Ba pasteur église kimbangiste ya France. Botela ngamba 26 te. Pour 26 wana monde de ténèbres bakimiala bango te toana bango posa. Mais toza na besoin ya ba pasteur, ya ba président du collège. Toyebi ke bakena lukuta kanu na nkamba. Mais bon partager les bango émission oyo. Bon partager les bango. Et puis ba musicien sentir à papa. Ba musicien nyonso ya Europe. Bon partager les bango émission oyo. C'est très important. Bon partager pour na minute onde na zolo baboye bambasi ya likolo na bambasi ya se baza koyokanga. Donc oyo nga naza kolobela eza po mutu négligé te be bolamuka. Po na mona bakimbangiste boza mitema mabe. Boza nkona niveau moko impossible. Boza ko négliger bakambo. Boza ko opesa nzambe maboko te. Bozo pesa papa maboko te bozo sunga te. Bakimbangiste boza ba hypocrite bana mabe. Likambo ni na ngina lobela. Eza likambo ya Marie Mwilu. Mama oyo aza mama na motema mabe. Mais bino boza ko vanda na ye boza ko continuer ko pesa e ba honneur. Mais bozo mona mabe na ye na misu. Ou bozo mona te boza dominer bana papa Simoki mbango kiangani. Ba musicien bino nde bozaka matata. Mais comment na minute oyo tozo ko tambwisa bana mama moko boza manipulateur. Misala nezo ko mona na kiaza mutu mabe kati na bato. Mais bozo continuer ko pesa ba honneur. Ba pasteur bozo continuer ko tika ye liboso ya bandimi aloba. Akoloba nini? Akote ya batu nini? Na moma oto za nango. Na moma oto za nango. Ba papa batike ya biso nkamba. Papa diangenda. Papa na ye Marie Ngulu. Ngudi ya satana. Papa na enda tonga temple ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Batike ya biso nini nkamba. To tonga nkamba. Mais kaka bango bato 26 Paul Dibuya ake ko tonga temple o eleki nkamba na munene. Eleki nkamba na mulai. A défier papa diangenda o atikela biso nkamba Nouvelle Jérusalem. Marie Ngulu azoloba nini? Marie Ngulu azakoloba nini? Eloko te. Tana zo sabino ke mama oyo aza hypocrite aza biso te. Mama oyo aza 26 atikala pona ko bondisa nzambe. Mais bino bozo ya non papa aloba. Bino moko bozo ko sala ba recherche te, bozo ko sala ba analyse te. Bozo ko luka ko yeba makambo wana lobelaka te. Bakimbangiste boza batu te. Ya mwana ka bakimbangiste baza ko bimaka baza ko kende nzamba baza ko préférer ba o ba yeba ki ete. Kaza ki kende komi moni c'est pas na bango. Mais bato kala nyonso baza ko kende. Bato nyonso batonga église kimbangiste. So biso to banda lingomba o baza wapi. Bakei babongi nzela. Mais ba o bazo ya sikande bazo comprendre. Bozo ko kopesa nzambe maboko te. Nzamba zalaka na ndeko te. Nzamba zalaka na yaya te. Azalaka te. Alors c'était pas azana mokili awa abota mina batu moko boye pona ka kokisa ba loi de la nature. Alors soki mutu wana za mabeba lobate ba musicien tango mama na bozo kotika ina cher ba pasteur botike ya na cher aloba
c'est qu'il faut même introduction ya makambo ezoleka lelo. Bandeko le balinga bakenda na nkamba terçage forcé afungola mbanga na ete aloba. Basali temple ya munene fubu, temple satanique, temple magique. Eleki munene pona ko défier nkamba. Baza ko bundisa nkamba. Baza ko bundisa nkamba. Mais maman na bino oyo ata introduction tango zo banda mateya na ye aloba ata tomoni bafungoli temple na Angola fubu bana na ngai bolanda wana te biso batikela biso totonga nkamba source ya boto moindo ezali nkamba tolanda nkamba yango nde esika na biso esika nzambe tata mwana pe molimo mosantu bavandi mateya wana ezalaka te pa Marie Mouille. Qu'est-ce qui se passe? Mateya wana ezalaka te ne fils ki ata introduction bongo koti na buzoba na yo olobelaka histoire na yo ba avion bando bandaka avion muto aza kokumba ngai mwana ya conducteur okoki ozala mwana conducteur soko landi tata te okokweya okokufa na yo kaka mokolo mosusu papa Tracy alobaki na émission na yeke lion abotaka lion akoki kobota lion mais soki olandi tata na yo te otambwisami na programme na ye te oza lisusu lion te oza su lion te bungi nzela bakolia yo bisiko kei introduction soi-disant ngudia longo na bino bakodidia Kongo bandoki baza ko adorer mama o boza ko adorer ti lelo boza mitema mabe opesa nzambe maboko te boza kaka wana ngudia longo azo te ya bino nkamba te boza ngudia longo azo te ya batu nzela te tango église ezo kota bandimi bakuza na kati église Marie Mouille na bino ngudia satana akoti tango avandi batu baza deja wana babike tango akoloba ya makambo ezoleka lelo makambo eza na actualité nkamba eza koloba papa Mbenza za koloba papa Simoki Mokianga na za koloba un conseiller direct musala na ezalaka nini baloba te komati lelo mama aza kolakisa bizaleli makambo na eza kobomba mate makambo na ye eza ya kobomba mate donc tango zo tala ezo comprendre que muto aza ya biso te pona niveau makambo eza ko kedela lelo mokili eza ko ningana yo il faut oteya bandimi il faut assurer bandimi olakisa bango nzela oteya bango bafungoli temple oyo leki nkamba na munene na mulai baza ko défier papa diangenda o tata boti yo mais maman azolobe loko te ni ini o bozo continue ko pese ba honneur soki to bandaka ta ko loba na ete abandaki kozwa ta ba honneur te et que aloba liboso ya bato liboso ya cher là c'est autre chose mais chaque dimanche alobaka mais oya lobelaka ezaka hors sujet hors nkamba apesaka mateya na lolenge na ye apesaka mateya na ye na lolenge na ye yango na yebisaka pino bozala prida bofungola miso po bokoyaka kosutuka lobi bozalaka suba kimbangiste te bomiyebi te nzo bakenda na bino na 26 baeglise nyonso ya Europe surtout ya France baeglise nyonso ya France eza ya kobeba mama o abebisi baeglise presque ya Europe ya kobeba abebisi yango na bandimi baza manipule me bozo koloba te tala ba mission Angola makabasala pasteur du collège ba mission yango ba moni éclair te comment moto azo fingaka papa comment moto yo azo sala boye makambo leza kitoko te me bozaka na bozo tika ekaka bayoki kanda ba o bayoka kikanda ere ya honneur na ya kotele mise basali ni ba beti miziki mususu bimi dega kanda bayoka kikanda nzambe na bango ozotamusa mabe to mona clair te nini boye muto azo finga nkamba azo finga papa za kona nkamba azo konfinga tout moment muto na ozaka na ye non et ba beteli musique des autres oui pour la minute so ba hôtel maté zamawa il faut ba kimbangiste ba telema bundela tata na bango il faut ba kimbangiste ba telema pona tata
Mais bino ba musicien bozo vanda na maman na bino Marie Mouilou. Mais qu'est-ce qui se passe ba musicien? Beaucoup bi banani. Maman wana asali bino nini? Donc asa ko manipuler na bino ba musicien sentir à papa. Hein? Ata za mwana ya papa dia ngenda. Soki aza ko bebisa, il faut ko loba. Bandeko. Il faut to lobaka, il faut to lobaka. Tokotika boete. Il faut botelema. Azo sungate. Azo sungate. Mamulu kia wanga nzita ni Marie na nkamba na yete. Akote ya batu mo eloko musuta pa nkamba. Bozo boete ki azana basine mamulu kia wanga nzita ni Marie te. Aza différent. Aza différent. Makamba minene bo mi mama lobaka te. Na ebisaka bino ke Marie Mouilou Paul Dibouya lala kaye. Paul Dibouya alali Marie Mouilou mingi. Yangwana monaka ki alobaka te. Paul Dibouya na Marie Mouilou basolola ka mikolo nyonso. Paul Dibouya na Marie Mouilou bolingo na bango ya kala. Bota la photo na tieli bino. Tala Paul Dibouya nde alali Marie Mouilou. Akangi misu. Ya affection hein. Bomoni yango ya affection. Mais Marie Mouilou azo seka et sekeli moko ya soni. Po yebi ke lobi photo oyo ko beta. Tala ndenga kangi azo seka. Manipulation ayaki na libota wana yango yo. Yango manipulation ayelaka a manipuler mutu nyonso, a dominer mutu nyonso. Yango na dominer bana papa kisoloke na bana papa dia ngenda. Bango nyonso bazana sena ye. Bango nyonso a utiliser bango. Tangu papa za koloba. Bakonzi mibale moko ya Afrique na moko ya poto. Soki ya poto abengi Afrique eloko nini aza koloba. Bana ya mokoto na bana ya gombe esi nazui bango. Mais bana ya nkamba nde nazokoka bango te. Azui bango te. Ça veut dire libota ya papa kisolokele na libota ya papa diangenda esi azui bango. Mais libota ya papa lungana azokoka te. Siko Marie Mouilou aza libota nini? Aza libota ya gombe non? Botala. Donc yepe déjà aza na clique ya Paul Dibouya. Et si Paul Dibouya soubela ye. Nde aza wana deja vandi sa bango déjà. Nde baza na mo a dire likolo na ete. Ya mwana bozo mona mama azo ko te ya bino nkamba te. Azo te ya nkamba te. Azo sunga papa simoki mbango kiangani te. Aza muto kozwa kasuba honneur te. Ba musicien ba pied gauche. Ba honneur bozo pesa ye. Il faut vous arrêter. Il faut vous lamuka bo telema. Boza dominer to nini. Il faut vous lamuka bo tema bo pesa ye suba honneur te. Bati keleke so micro aloba te. A côté ya binoni. Abando bandela ka ba histoire ya ba avion. Abando bandela ka histoire ka ya avion ka moko wana. Abando bandela ka yango ndolo belaka kwa lende saka bino. Azo ko tambwisa bino na nzela nini. Azo mema bino wapi. Mateya na ye ezo kende wapi. Po biso mateya na biso eza direction kamba. Ya ye ezalaka te ya kabino amema bino wapi. Toza na nzambe ngo vanda wapi. Ate ya kabino nini. Ta o toza nango batu baza stressé, batu baza na kanda. Batu baza na kanda tozo mona bato yo mosimbisi moko boyaka kokota na famille abebisa bana ngo nyonso bamimi bandimi bakena bango bafungoli temple munene makasi bongo pona ko défier papa diangenda na oya sali na nkamba. Pona ko défier tata oya boti ye moko nde azawana bango nyonso tata aboti bango atelemise loko ya botuya na nkamba Nouvelle Jérusalem. Mais mutu moko aye asali eloko ngo alandeli kaka ndenge nkamba eza mais asali ngo munene koleka nkamba. Ale mutu bongo bozana ye bozaka na ye. Bozana ye bien mutu moko azo tele batate po alobela ye. Donc bino nyonso ozomona ke bozana na sima ya Paul Dibouya. Mutu nyonso donc bango nyo aïe aïe. Ilo ngana koyebisa bino mama oyo bokebela ye. Bandeko bokeba na mama oyo. Aza mutu ya malamu te. Aza na biso te. Aza ya nkamba te. Aza conseiller direct te. Aza conseiller direct te. Aza sunga te. Aza moyini. Achaka na mwana na nkamba.
bayokana na ba Armand na ba Paul Dibuya Paul bambongo nyonso mwana na kenda nango nkamba ba ndiko futa bato Paul Dibuya nda pesa Paul Dibuya nda pesa yango eza programme bango basalaka soki bato wana bakotaka nkamba ti bafungola fubu wana bongo mona peke nkamba esili pona biso mais chance nzambe alobi tango ezali akokokosela biso bilaka yango moni bakotaki te nde bazana baishuwaki deja yango na bomoni ta bafungoli temple magique na bango bisala na bango bibimbala mona mpwasa mais mama na bango oyo ngudi ya satana ndenga za wana ti bafungolaki temple wana boyebiki basololaki na Paul Dibuya basololi na Paul Dibuya omoni esali nini bofungoli template esali nini esali loko te nayebisaka yo azali na pouvoir te ale nzambe te akosaka bato nde balandaka ye bakosamaka nzoka nde nzambe alingaki pena efungwama po tomona temple magique tomona ke bato wana ntango alobi ke tokabwana kaka bokabwana yango nde yango wana bokabwana yango ifo imonana na misu boboni pena ke temple o suspect makasi boyende nini misala mabe boyendenge nini bo comprendre esika ya satana nde yango wana esika ya nzambe nde nkamba alors tango aza koteya bino papa sino kimba okiangani oye azoloba te ye kaka molimo mosantu tango toza nango tokomi na bana na nzambe na bana ya satana tokomi na bato ya nzambe na bato ya satana bo satana pa aza na molimo mosantu na ye ndenge nzambe aza bino bomona kaka bomona ba eglise yango te baza kosambela na kombo na Yesu mina se na bana magie basambelaka kombo na Yesu te mama na ba formation mais na monoko kombo na Yesu il faut koyeba vrai kombo na Yesu wana balobelaka nani siko biso ya biso ezali papa Simon Kimbangu kiangani oye le faux oloba na biso papa Simon Kimbangu kiangani même tata Simon Kimbangu tango babande kotanga lettre na ye ya bawei na nkamba ta baotanga lettre na ya bawei alobaki nini mindele bakoya bakotuna biso tango mindele bakoya bakotuna bino kombo ya mukonzi na bino nani bino bokotuna mukonzi yango ya malamu to ya mabe bozomona il faut botuna mukonzi yango ya malamu to ya mabe bakoyisa bino no ya malamu biso toza na papa Simon Kimbangu yende mukonzi na biso yenda kotambusa biso yende mukonzi na biso yende atambwisaka biso yenda kotambusa biso mukonzi na biso papa Simon Kimbangu balobeli yango na kati ya nkamba tango bakotuna bino mukonzi na bino nani oya kotambwisa bino fo botuna mukonzi yango ya mabe to ya malamu bakoloba mukonzi ya malamu olobi ke biso tozana mukonzi na biso tata Simon Kimbangu yango wana baza kolobela na nkamba papa tiaka ngo azongisaki yango poto yeba ke mikolo koya makambo wane koya bozomona ka église Kimbangisto ba église nyonso ba réveil ba catholique eza ko sila non succès nango eza ko sila so église Kimbangisa eza ko mata so bakomona ka ba catholique bakosangana po ba catholique baza ba franc-maçon bakosangana kana ba Paul Dibuya wana ba do fungola église Kimbangiste bomona pena catholique e fungola église Kimbangiste makambo ezo ya bandeko nanga menzoka nde baza na bango ba franc-maçon bana bango ba catholique nde ba catholique batalaki catholique comme aussi tie batia ba réveil otete ba réveil de batambusa makaka na franc-maçon kana clique ka ya catholique wana bango ne bakonzi baza siko cesse siko nyonso ne komi kolala église Kimbangisa ezo ampleur bako banda kotambusa monika ndenge ba Paul Dibuya baza kotambusa bandimi baza na magie o bango balobeli na kati ya temple mutu asimbi bango te mutu a forcer bango te bango mo babimisi lelo bakoma kozwela ngo raison bandimi na bango baza kozwa raison ke papa diangenda kutu balobaka za magicien bongo est-ce que biso liboso to yebisa bango ba magicien ngana banda ko ba bato yo bakota na ba formation bakota na ba monde ya mabe mais tango bango moko ba bimisi yango na munoko mo apeke mutu ye moko azo bimisa ke o ni soto sali po epesa magie ça veut dire quoi
bango moko ba milobeli ke awa nde toza boye totambusamaka na magie. Donc eloko ko boya wana ezati eloko ko changer wana ezati oye bimi yango tozolobela mana toi wa mana toi mona mana toi wa yango nde tokolobela tolobeli yango po ebimi epa na bango moko ebimi sikoyo mikolo koya mindele bakoya bakotuna biso. Alors bino bakokende ba 26 bakotuna bango mukonzi na bino na bakoloba nini? Paul Dibuya ti yende mukonzi na bango. Siko biso mukonzi na biso papa Simoki Mbangu Kiangani. Ye wana zana biso tata Kimbangu. Siko ye Marie Muli tango lobaka molimo mosantu ye. Mukomusufu bokate o isa su molimo mosantu nini ozolobela. Bolamuka mona ka boadoka ka satana boyebaka te. Molimo mosantu nini olobelaka? Po biso n'eglise na biso balobaka molimo mosantu yete balobaka papa Simoki Mbangu Kiangani ye. Place wana ezaye kilo aolinga kosala ngote. Alingi te. Place wana nde kobomaka ye po ye alinga papa Simoki Mbangu Kiangani te moyini ya nkamba numéro 1. Mama o yatikala pona kobundisa papa Simoki Mbangu Kiangani eza ba projet na bango na ba Paul Dibuya. Eza ba projet na bango. Eza ba projet na ba programme na bango basala na ba Paul Dibuya. Yefo atikala eza ndenge babongisa makambo na bango me Yesu kwa sala ngo na nkuku alinga komilakisa te bandeko nanga. Qu'est-ce qui se passe? Bola mukako yango boko pesa po maboko mukolo nini yango papa lobaka na kosala na banani tangu likambo za kobima bino bovandi kimia boko bundela nzambe te makambo za kobima bino fo bo éveiller bolandela ye. Mais preuve za komona na misu na bino ba image botala mateya na ye mikolo ateya ka bato avion na ye masoloka ya ba avion mateya na ye zaka or nkamba mateya na ye ya mikolo nyonso makambo nyonso tolekisi jiye utioyo atikali kolobelo kote omonte ka zo saboter papa Simoki Mbangu Kiangani na bino bandimi aza ko saboter bino amona bino boza sous dominer na ye boza eloko te boko yoka oya koloba po bana place ko mema ete nzoka na église Kimbangi se lombe zaka papa Simoki Mbangu Kiangani nzambe molimo santo bango nyonso batikali baza bilombe te po baza eloko te. Il faut botelemela ye il faut bolandela ye. Pourquoi azotambwisa mabongo aza différent na biso aza différent na ba papa na nkamba azotambwisa mana ndenge na ye. C'est quoi ça? Europe ngo eza église na ye to eza ya nkamba to yebaka déjà siko ayebisa biso soki ezaka ba église Europe ezaka ya ye biso to yebaka te to yeba soki abimisa déjà bato na nkamba po ye pe ndenge aza wana mission na ye yango wana akomemaka ya ye bato aza na bato baza kolanda ye aza na bato baza sima ya papa Simoki Mbangu Kiangani nzambe molimo santu te baza nde sima na ye baza sima na ye baza na bango na sima papa Simoki Mbangu Kiangani te. Papa Simoki Mbangu Kiangani azali papa Diangenda bino bokendaka na bino me biso déjà banzembo eyebisa biso donc côté nyonso bokokenda ata batata wana bamilakisi o biso nde bana papa Diangenda biso nde badiangenda te o biso bana papa Diangenda biso nde badiangenda o biso bana papa Kisolokeli biso nde bakisolokeli lokuta papa Diangenda tika nzembo mikili na mikili mikoya na nkamba bakotu na bino wapi nzambe na bino bana bobanga te ngai ndenge na molimo santu boyebisa bango ngai nde Kimbangu Kiangani molimo mosantu mibukama ya tata mfuma longo bosepela bibukama mabota na mabota bakuya na nkamba bakutu na bino wapi molimo santu bana bobanga te ngai ndenge na molimo santu boyebisa bango ngai nde Kimbangu Kiangani molimo mosantu mibukama ya tata mfuma longo tosepela bibukama bana ngai bobanga nzambe solo bobanga nzambe suka eja likoya banzembo ya toka na banzembo
tozala na banzembo. Donc bino ata boke komi lakisa ke biso badiangenda bana pa diangenda etali biso te. Papa diangenda sia lobaki. Source na biso ya nkamba esika batata baza. Siko nkamba na bato baza ko défier yango. Mama o moko totikala na ye na kati o penaki alakisa a présentaka biso mama mulu ki wanga nzita ni mari. Mais mama wana un conseiller direct azali banda ya nkamba. Ako préféra te ya bato avion. Si moko ya buzoba o ya pona achela rabato a préféra te ya bato avion ki ate ya bato nkamba ki ate ya bato kilongo esika banzoto batateza. Tala niveau kindoki. Tala niveau kindoki mutu azobima polele na miso bato me bato bazaka kolenga to komi na tango ya kolenga mutu te. To komi na tango ya kotelemela bato nyonso babungisa nzambe. Tozobanga lisusu bato te. Nzambe na ba musicien ya ngola wana oba babeta kiboro wana so bazala ta na potoko so bazala ki ata na poto ti bazo betela mari mulu musique ale babebisi yango pona nini opo azotambwisa maboto osepela na ye te. Voilà, c'est ça. Tango toza nango toboyi na biso mutu ozokomilakisa ke oza ya biso te tozalaka na yo kaka. Non, toboyi na biso lokuta hypocrisie toboyi tolembi. Ba jeune abongo nde tozoluka bakinzungidila bazala ta na poto batelemela mama oyo toboyi na biso yebisaka biso molimo mosanto ye toyebi molimo mosanto olobelaka biso te aza ya mabeto ya malamu biso tondimaka na loyenge te apota mbo ozonza pasi moki mbango kianga na molimo mosanto ale na se nango oza koseka biso te toyeba molimo mosanto olobelaka biso ya biso bandaka papa simoki mbango kianga ni oye. Qu'est-ce qui se passe? Ba musicien. C'est quoi ça jusqu'à maintenant? Souci na bino zanini bo yoka na nkamba baloba et pourtant ba image ya maman eza bozwa temps ya kosala ba recherche bozwa temps ya kolandela botala azo kotambwisa ndeni bozwa temps ba musicien ba pasteur ba jeune kimbangiste ba mama et bozo ko adorer Lucifer ya mwasi bo mitema mabe boyebaka ngo nazoyisa bino siko ba pasteur ya Europe na ba musicien ya Europe naza koloba na bino boyebaka ngo tango nga naza koloba ke mama o aza mabe aza ya biso te azokosa biso aza hypocrite azopesa nzambe maboko te aza conseiller direct te bino bozo ndima te bozo continuer kopesa ba honneur ba pied gauche boko mikoleko ya boko za na problème sérieux nazoyisa bino mikoleko ya oyo bino bozo sala écouter bino cher tellement bozo linga kaka boyoka na nzambe aloba tango nga nazoloba bino bozo ndimela nga te mikoleko ya ekokoute bino cher makambo bozo sala obozo ko adore mama wana ti lelo ekokoute bino cher boyebaka ngo po mama wana ye na Paul Dibuya baza même moral basekaka biso butu tango basololaka basekaka nkamba njuko ale nzambe atika kanye pe satan mona lokolo zo gagner te sala penza mais yo zo kanso zo gagner ke nzambe pena azana nzambe te nzoka nda tikeli bino temps bo renier bo sala obozo sala mais obozo sala na yango nde kolia bino bandeko nazo sabino likambo za motuya ngai moko nde nazaboye makambo nazo sabino nzamba za kolakisa ngango na autre chose révélation. Dans une révélation, ils ont connu. Ils arrivent à des 17 ou le 18, si je ne me trompe pas. Na lali. Naza kolala. Mais, na lamu ki na surtout ki ande za komela ki ma ebele siko ma wana linge leka ona zolo. Na surtout ki na yoki zolo sui nga bibwendeni. Kande na vandi. Ya kolamuka, ndeza ki pena na lali, mais na santi lokola ma linge matanga ile kanga na zolo na surtout ki. Tanga na surtout ki na vandi. Vision bala moko mari mwilo na bino ongu dia satana nazo mona ina kati ya fubu asutu kia bi ulika moneni nzamba lingaki na yete na lala nazwa ndoto ezala ko ndoto alingaki naza ya kolamuka yango basala kinga na system wana na lamuka ponge silanga alinazwa vision ngudi ya satana na kati ya fubu elingi koloba ke
azalaka ya biso te esika na ende yango wana aza ko manipuler bato lokuta yena Paul Dibuya baza boye même moral basololaka butu baza ko seka nkamba aliaka mbongo ya Paul Dibuya avivaka na mbongo ya Paul Dibuya mbongo ya tata batindelaka ye mbongo nkambe tindelaka ye wana ezalaka kutu kaka azwaka na ye kaka mais Paul Dibuya ndiye penako aza ko kipe ye à 100%. Mutune makasi même moral nzambe kuta zoloba tokabwana po respect ekota tokabwana siko bino mutu bozomona mabe aza pembeni ya papa bozoko kobimisele mabe na ye en face te bwendeni mais ça ne va pas eza mawa pona bino bozosunga nzambe te ekobeta bino fimbo mikoleko ya ba pied gauche ba musicien ba pasteur bokozwa punition moko grave ba vie na bino ekobeba pona ni bosunga nzambe te bozopesa ye maboko te tango makambo ezobima bovandi kimia mais ekobeta bino lobi voilà kuna na leki nazo continuer ka makambo ngo oyo ya tempelo siko tempelo na biso ya nkamba bandeko nanga soki boyebaka te fo boyebaka ke bomoni image yo bomona ya temple na biso ya nkamba eza vraie image nango te nde bomona kango nde batonga yango bongo non ekozala bongo te programme nango ezala bongo te programme ya papa Diangenda ndenge asalelaki yango alingi babrike monana ndenge kinlongo eza babrike nango emonanaka ka ndenge kinlongo eza ndenge papa Diangenda alingelaki ezala mais nzamba yebaki ke bakoya kotongaka temple mpona kodefie nkamba yango wana batika kaka batia crepsage batia likolo wana mpona kobomba yango donc wana ezalaka mpona koprotege yango donc kamba nde bomonaka nkamba temple na biso wana ezali vraie image nango te ndenge bapapa babongisela yango il faut ezala na bamire nango emonanaka ndenge kinlongo eza bamire nango emonanaka mais batiaki yango bongo mpona koprotege yango po ntango mosimbisi akoya kosala temple akodefie nkamba ye ntango akosala nsima nango babelge ndenge babetaka tata Simon Kimbangu ndenge bakomplikaka ye makambo nyonso ndenge esalamaka na ntango ya kala baza na niongo ya tata Simon Kimbangu ndenge bakangaki ye makambo nyonso basala nde babeta ye bafimbu mpona kosokola mabe wana mpona kopangusa yango eloko nini bakoya kosala bakoya renouveler temple na biso ya nkamba bakotia yango sikoyo na programme o papa Diangenda bongisela yango ekokoma lokola kinlongo bamire nango ezomonana ekokoma lokola kinlongo bakolongola yango ndenge eza wana bakopalola yango donc bakorenouveler yango wana ezali programme ya babelge ndenge papa Diangenda bongisela likambo na ye ekosalamaka bongo donc aprotegeaki yango ti bamonaka yango wana bayebaki mosimbisi akoya akobundisa nkamba kotonga tempelo eleka oyo mais vome to bomba nanu vraie image ya nkamba to protéger yango le papa Diangenda pe tema nzambe bazala basala mamu na bango na ndenge papa Diangenda a déplacaki mais apesaki plan nyonso nde bakotongela ko déplacer tango ko ya ekuta ba rebokar yango donc benga oni batia yango peinture quoi non batia yango crepsage tango ayaki asilikaki botia crepsage ndenge nini mais ezalaki na kama bongisi na ye moko nzambe ezwa nanu crepsage ba protéger yango etango ba belge bakoya ekokoma na tango ba belge bakoyaka nkamba nde bango bakoya kolongola crepsage oyo nyonso mpona kozongisa yango na image nango oyo banzambe babongisela yango kaka lokola kilongo ndenge ezali bamire nango emonanaka ndenge pe tempelo na biso ekozala donc wana bozomona wana eza mpona na tanda po mosimbisi
ye azwaka na azweli wana mais tango bakoya kobongisa ngo wana ekozamaka mosusu mais nkamba ezali Jérusalem ezala batongi na bango so ya ndenge nini nkamba esika mabota na mabota bakoya koluka nzambe donc lumière eza na kati ya nkamba etika kozala esika mosusu te papa lobango bisika nyonso omonaka na eza su na lumière te lumière etikalaka place moko na nkamba lumière etikala kaka na nkamba eloko motuya or toza nango ya makasi or toza nango esika ya peuple noir esika ya moyindo nyonso mais moyindo pe kaka azobundisa na esika ngo donc a renverser pouvoir wana ya nkamba ekende na ngola nesika oya sali siko ye place aza akokweyaka pona nini po oyo ye lingaka sala le 29 esimbaki te noti baza wana bazalaka na kimia te po dibu ya daza wana azalaka na kimia te po azana eloko moko zozanga ye azwaka yango te barrière esalamaka déjà depuis 1958 papa diangenda sala accident pona kotia barrière po mosimbisi ya kota te aya ko détruire nkamba balongola pouvoir tozana ngo bamema yango na fubu non babundisa lingomba na ye non batu nzambe babundisaka nzambe satan nda bundisaka po satan ayebi ba evra nzambe avanda na likolo ayebi mo babiloko mususu akoko sala pona kozongisaka makambo sima mete bana toana 4e génération ya suka mwe mosimbisi akoka ba meki koya na basimbisi ya mikie na ye wana po bango nyonso batata 26 baza basimbisi bango nyonso batuté bandima na bango ba défier bisika tata na bango œuvre ya batata na bango balandaka mosimbisi wana mokonzi na bango Paul Diboya mawa mingi yango wana nkamba ekotikala nango kokweya te pour le tout puissant papa simba okianga nzambe monimo santo azana biso elongo azana kati avandi na biso azako milakis azana biso elongo nani aokoka nani aolonga balonga kaite po aza le tout puissant kafuanane e muntuko donc c'est ça bino bakimbangiste Europe bala tata simaki ba okianga popesa nzambe maboko tango yango oyo eza tango ya kofungula miso ya kodefendre papa simaki ba okianga oui eza tango ya kotelema ya kodefendre papa ata mutu moko soki atelemi ekozala vraiment malamu fo bato batelemela mama oyo botelemela ye po azosunga te mais so bazokontinue ke bobouge kaka te bolinga nzamba loba te bandeko nazo koisa no bolinga papa simiki ma okianga nzambe molimo mo santo alobela likambo te na bino moko botelema bopesa nzambe maboko soki nkolo alobeli likambo nazo lobaka ya ngodi ya satana oyo ba pasteur ya France ba musicien ba to pied gauche bokozana problème de bo adora ke des années bo vandi na yeme bo kokaka ko yeba ete bo sambelaka na solo te to nini wana bonzambe te bozuko ko détecter mama ote okeda ke église mikolo nyonso mais comment bozuko ko détecter mama ote bozuko ko bimisa na mpoasa te ndenge nini bozuko ko lamuka te bozuko ko éveiller te mingi baza bayebi makambo nga na lobelaka mais comment bozaka kidiba bovandika kimia non boza mvute bosabela na solo te bosunga nzambe te bokozala na problème bokozala ba punition na ba vie na bino bokozala na passe po bosunga nzambe te alors boluka tango yango oyo botelema mama oyo bolukele ba disposition po azosunga te aza conseiller direct te boete tango tozala ngo za tango kosunga nzambe to banga su mutu te c'est ça oh bandeko izanini bato ba 26 wana na bakimbangiste mususu ba bizenge ba mbote munjila balikako batelemela papa zako ona likambo bazaka bango ata na épreuve te hein batelemela papa zako bana dango molayi bakimbangiste bele ba de n'importe quoi pona papa zako mais bazwa pe épreuve te ti le londe toza siko ba épreuve eza yango dia satana ba épreuve ezali yango dia satana ko défendre papa simoki ma okianga muta banda ngo se papa zako ndena aussi sa image na ona otile bino image ya papa zako
ndenge a défendre papa sinongi bango kianga ni depuis kala abanda ngolelo te. Alors et bongo Marie Mwelo vidéo ezap o azo défendre papa sinongi bango kianga ni kazali nzambe aziyende nzambe avantikati na biso yende nzambe avantikati na biso nzambe molimo mosanto foto banga akokani na moto te azale tout puissant aosala ngoti po aza mosimbisi avandi na lingomba za kobondisa nzambe bozala mayele oya bandi wana kombo na ye papa Simo Kimbangu mais bosala attention eyali ye mei molimo mosanto soki nafukami c'est parce que ye azali na eloko oyo biso nyonso tozali nango te. Soki nafukami awa nde eloko wana nazali konana. Soki alobi kende gauche nakei gauche, soki alobi kende droite nakei droite. Papa azali kolakisaka bino nkamba, papa azali kolakisaka bino nkamba. Ata kozomba mapanga te bango babombamaka akoyebisa bino teke nga naza boye nazali boye te. Ekongo yosi bolobi ngana kolona bana papa Simo Kimbangu kuna yoza na nkamba kutubu oza na mai ya nkamba kupesa bango oza na kilongo musudu kupotisa bango ya bwana bamama na batata boza na mayele oyo aza na ngunya o batata misatu batekele biso azali na mangu aza na ngunya oyo ya kubikisa yo na ngai memi ngai lelo nasali lisumu nzambe soko yokele soni yeka yokile nini azana manso wana azana manso azana ngunya na lobi no bino tokota mine mama moko tata moko me ajanya na ya mokili na ya molimo ngunya epesa mini oyo kisero sema zoko sana kabino bozwa maye soki batakabila bazali awa bomi basakona kabila baseli satelo maya mtanga mukoso na mona keba yo zipana sekundu mambo ona kita kuna kamuku papa kini mukana batanga bokoi kutana bokoi zika kachanta obo tokani na kabila na lobina kango bakordige bakordige dino materielma etika tiko ya ikolisa tu kinta ikomansi na ba oye pali na dino kuna ya bwana kamaona batata otenya na osana tansio okeba moto wana bazali palete moko akoroba kamingi te kona kota kuti nata koyezi kabino program tu tozala responsable te soki nalobi makambo papa puruku awa paseke tata yebisaka ngai yango tata puruku alobi loba c'est très dangereux. C'est très dangereux. Bozala mayele. Na biso. Na bino. Simedanie. Simana ye. Batubi bane bazali te. Mutu moko. Soki aye kwa peso maiboya. Bozala mayele. Voilà, merci à tous nos abonnés. Batone so balandingai. Merci. Nande bozui temps kolandanga tina suka. Vous continuez à vous abonner, vous liker, vous partager. Émission, c'est très important. Bolamuka. Tout peut s'enzamer ma beaucoup. On zambaza na posa bana na ye. Basunga ye basimba. Basimba likambo na ye batelema. Zambaza na posa bilombe. Ana posa ba bébé spiritualité. Ba yuma tete. Tango te. Tango zaso tango ba yuma te. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde à la prochaine. Bye. Mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Ngai Kimbangu nalongi mokili Yembo ebele mine mobanda Ngai Kimbangu nalongi mokili